BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Merci beaucoup d'être connectés, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo. Merci. Nabino Batbozo, la Nabiso partout. Merci na confiance au Bozo Pesabiso. Boss abonnez massivement à la chaîne Nabino Bibiche Mbombo officiel. Abonnez-vous massivement. Boz en a copié ça commentaire. Les lots toujours sans plus tarder. Toye toujours na même sujet où ils circulé. Il y a Kofi Olomide, Alia, Didi Stone et puis les autres. En tout cas, Tokolo Belango lelo na bino botika ba commentaire na bino bo partager et kosa la biso ki toko na eli bino vraiment lelo élément moko très très important o batu baye baraté. Nake ko découvrir na ba recherche nangai ane oyo Kofi Olomide ba kutanaki comment est-ce que ba kutanaki boka histoire o ndenge ezalaki o bato bele ba lobake non alia ndenge zawana binda bas amemaye et pas Kofi Olomide zaki moi si a binda bas en tout cas ba rumeur que les autres circuler partout on a ba recherche nanga na yeli bino eloko mo eza vraiment très 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 important. Bokota, bo s'abonner, bo partager, boya to solo na bino elongo. Nayebi ke bato ya mayele plutôt bazalaka awebele na chaîne au YouTube, boza bato mayele bele bato ba réfléchissaka bien. Nayebi que vous êtes les abonnés intelligents. Voilà. Et puis bref, à ce qui fait aujourd'hui, tous avons toujours l'habitude de souhaiter Kabango. Bon, bah, fêter les lots ensemble. Na Bibiche Mbombo officiel, tout souhaiter bien, bah, happy birthday. Et ngai na ba abonné nanga, tout souhaiter bien, bah, happy birthday. Et mes condoléances, ça va au sur bazar éprouver et courage à ceux qui ont de problèmes. Voilà, let's go. Tous les cas na sujet na biso ya lelo. Raconte ya Kofi Olomide na Alia Star. Ezala kindenge nini. Boyo ka vraie version. Ngana kena ba recherche nangai parce que biso to kana ba preuve to kenda na ba recherche so bolina pesa bino ba référence bolina pesa bino ba référence o ngana zui mais on pesa bino de wana za ba kuzo nangai. C'était comment? C'était en 1990 au Kofi Olomide ba kutana kina Alia na 1990. Na 1990 wana ezalaki na matanga ya Didi Agwepa wazaki grand frère ya Kofi Olomide akufaki na matanga wana nde Ali azalaki na matanga wana Kofi Olomide pasaki na matanga wana matanga eleki esalami et tout erka bakomi ko lever corps po bakende na enterrement Kofi amoni Alia na 1990 amoni asepeli na ye Ali ape ayebaki déjà Kofi que non Kofi aza star ayebaki déjà que non Kofi aza star Kofi amoni Alia boybika coup de foudre amoni akoki ko supporter beauté wana te akoki ko supporter beauté wana te nde bakutanaka ay relation banda parti wana parce que bato mosusu banazo contredire bato balobaki non binda bas ayaka na Alia inde zaki mwasi na ye ayena Alia na kati ya répétition. Et ça bon côté Kofi amonaka Alia yemo ko face à face Alia je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au juste Alia qui ko assister na matanga ya grand frère ya Kofi Olomide Didi Agwepa que son âme repose en paix to ebité est-ce qu'il y a une mission que Kofi alingaye ayaka ko participer tant que star a Kofi li grand frère na eto ko participer na komona Kofi Olomide amonaki Alia na matanga wana nde asali nini asepeli na Alia bolingwe bandaki wana wana déjà Kofi Olomide azalaki déjà na bana 5 Kofi Olomide azalaki déjà na bana 5 na bana 5 wana abotana mwasi ya Kofi Olomide ya liboso bato bayebaka te mwasi ni ya liboso komona ye Mariam Makoso komwa mama ya Aristote Minou Maman bango ezaki Marianne Marcoso. Babota mibale. Wana ezaki non au fait non wana babota déjà na abalaki déjà nani maman Mariam, maman ya Minou et ya Aristote. Moi c'est d'ailleurs officiel. Wana déjà azaki déjà marié. Nde ayako kuta na Alia. Après quelques temps baye babalani na Alia.
babalana alia avant no babalana après 3 ans ya bolingo na bango na 1993 nde Kofi ayembelaki nzembo na yebi que non ba o bayebi ba o baza vraiment balandela Kofi Olomide ba fan ya Kofi Olomide na yebi ke bo yebi histoire o nazo yebisa bino bato pe bayebi te bo partager vidéo oyo ko bato mingi bato ba baka n'importe quoi bo ya awa za na source sûre biso luki toke ko luka na ba recherche na biso toke to trouvango ba série wana na 1993 Kofi Olomide ayembelaki alia nzembo abando yembele ngo lelo te abando yembele banzembo depuis longtemps depuis 1993 boyebi wana ba série wana ba obenga mopa o papa bonheur azali boyebi ba série wana ba obenga papa bonheur ba série wana bazobenga papa bonheur boyebi ba série wana ayembele nzembo Miss de Miss papa bonheur wana bazobenga papa bonheur voilà Miss de Miss laki nzembo oyo ayembelaki alia na Miss de Miss wana eza album noblesse si je me trompe pas bokene ko checker album noblesse bokomona nzembo Miss de Miss ayembelaki alia na nzembo wana ayembelaki eza azo relater comment est-ce que amonaki alia amoni alia na nzela alia zo lekana et puis trouble koti na kati ya veni mibali nyonso bazola en tout cas Kofi Olomide abando kumisa alia lelo te abando kumise depuis longtemps donc jour ka mona ye akraka parce que mibali mingi bakraka na bango ba métisse ba race métissée bakraka na bango Kofi akraka ki na ye mechola na ye Aliane wana ba série na bazo en fait comme on a Aliane akraka ki et puis quelque temps nde ba yako balana mais avant Kofi Olomide abala abota déjà bana misato ba o ba ye bakate Kofi azaki déjà na bana misato avant bala o abota ki bango en dehors du mariage Rocky Diego et Karine wana bota bango avant abala donc Kofi Olomide aza bana o baza reconnu aza na bana 8 après quelque temps nde ba yakobala na alia babalani na alia nde ba yakobota bana bango Didiston Saint James Hall na Del Piero ba yakobota bana bango wana mais na soulever loko moko badbalwi alia alinga Kofi moko non Kofi alinga alia boyebi ke alia ba série moko boye c'était en 2000 en quelle année j'ai oublié même l'année en 2016 hein 2016 entre 2016 si je me trompe pas alia komaki manager ya Kofi botala comment est-ce que alia Kofi abandé ko remercier alia Kofi abandé ko remercier alia ba circonstance nyonso ils ont une lettre moko a rédigé qu'elle est une émission moko na RTGA à l'école d'émission na azo remercier alia azo en tout cas 107 femmes aza loko la Winnie Mandela alobi alia za Winnie Mandela nangai na émission wana Kofi abanda ko kumisa alia abi mwasi oya supporter ngai mwasi oya bateli ngai mwasi oya supporter ngai na moment ya ba humiliation na ba moment ya ba problème ya ndenge na ndenge mwasi o azaki toujours pembeni nanga donc mwasi o aza lokola Winnie Mandela na ngai mais Kofi abandai ko adorer ali malgré bato balobi que non Kofi Olomide ali akabola bana Kofi bandeko tout le barano vérité tous anon au milieu du village mobali soko na posa bana na yo ata mwasi moko ya telemelio que non nalingi bana na yo te mobali soki que non yo lingi bana na yo oko s'imposer pas basi et pas mwasi wana oko réunir bana to mona ba papa mususu azana bana par-ci par-là mais mwasi na ya ndako obligé ye ke ngana poto kana bien bana nanga se bana nanga il faut réunir bana nanga. Pourquoi Kofi Olomide c'est là qui a monté tout ce qu'on a condamné peut aller à 100%? Non. A joué qui une grande partie, a joué qui peut rôle mené.
et pas Ali et pas ya Koffi Olomide parce que ton keka ko condamné azamabe à divorcer. Est-ce que bino bozo yeba eloko nini moto a divorcé to lo banano c'est bien bon parce que ngana que tous les deux côtés amour na ke na ke kota Koffi amour na ke kota Ali tous ça non au milieu du village. Basi o ba divorça peut-être hein bo tout na bango ba c'est bino histoire o ezake non na kati ya mariage et loko ni sala ke moto a divorcé. Ah les aki manager ya Koffi Olomide abande ko manager na ba clip na nyonso na ba en fait na ba musique na ye c'est elle qui manager ce qui mobile tiki moi c'est manager ba biloko ne cela veut dire qu'ils ont confiance à 100% ba komi tina niveau yo bota bana ba koli et les loyo moi c'est à quoi que supporter to yebite loro ni nezo ça que moi c'est divorcé quelque part a jouer pe rôle monene na kati ya vie ya Koffi Olomide to banaka o condamné te allez ça mabe aza moi na moni mama moko boye vidéo moko boye abandi ko condamné ali akio oza moi c'est ndenge nini kanisa ta Koffi Olomide tant on passer na Koffi Olomide oh bilo boye mama oh ya moi pas Koffi Olomide c'est bien bon Koffi Olomide tia comme na ba niveau ya ko humilier ye boye akoma tina ba niveau ya ko sala ba biloko boy parce que bango moko ba yebi on a lo bana émission nga trop sujet o nazo le belango ke Koffi Olomide na alia bango mi balé ba yebi qu'est-ce qui se passe au juste ba yebi bolingo na bango place ba banda place bazo suka na place o ba komi ba yebi très bien et lo roni esali ke non bango ba kabwana ba yebi yango très bien. Mais tout ce que babiloko mususu nde ba banda bolingo na bango ba kutala ngana bino to salate to monika ba ko apparaître na internet ba kabwani et lo ni sali ke ba kabwana et lo ni ça fait mal hein au moni ba maman to zala na nous place ya moninga na biso mwasi to boy na biso te alia to ko condamner Koffi aza star ndinga za boy aza mobile Koffi aza mobile hein boy bi ba manda combien nani alia supporter. Est-ce que boyebi manda combien o ali wana supporter na mara bino mo boy basangwa Koffi tozo ngana boza ba mama bofanda na ba foyer toza ba mama biso nyos toza na mibali bozo comprendre soko yoki ata sango ke mobali nanga azana mwasi moko boy libanda est-ce que boyebi nde bebisa motema te to solo nano to solo la to micha place ya mutu mususu yo mizo non place ozo landa so oza papa mizo non place micha non ke oza mwasi oki ko mobali na yo to mwasi na yo ki sango moke non ya azobi manamba bo abota na we tu sais comment ça fait mal et ça la passe to ko condamna ka ali à 100% te to la avec sentiment o te Koffi te poza sindi non toza basi to micha na place à basi bobi combien ali à supporter. Est-ce que vous savez combien il a supporté? Boye bité. Oh abota na boye, abima na boye, akangela ba danseuse. Nyonso wana zoyo kawana azo encaissé. Yango mona ba tumususu hein. Omona kokite ameliki sa Koffi. Akokite akufi na maladie ya motema. Pourquoi? Parce que a supporté belé motema kokite craqué. To condamne à 100% te. Ce que moni muto komiti na niveau a divorcé Koffi ana mbongo hein. Koffi a l'argent, azana mbongo, aza star. Sur pourquoi Moutaboy star a divorcé? Pour n'y pas malama, azo enjoy vie nae. Non, c'est qu'il y a quelque chose. Bato bazo endurer un moment difficile na ba couple na bango. Nde bako comprendre loko nga na zoloba. C'est pas tout le monde nde azo le kana ba situation na. Mais ceux qui les kamono comme l'autre oye ba passe na ngote. Naza pour ça to solo ba maman to partager dans vidéo to kondana aller à 100% te azamabe boyena boy azamabe bino boy ki ba sango Koffi Olomide sala ba dégâts o Koffi Olomide sala boyebi ata sindi denga azawa nazo sala ba sembla wana o boyena boy Koffi Olomide baza madame et monsieur yo yebi si sindi le cœur wana na ko beto Koffi Olomide ba mata boyoka ba sangwana te ka manque que respect boyoka ba sangwana te Koffi Olomide Koffi Olomide abimana mobile abimana masiboy abimana boy bambanda nyonso ba fi nyonso o Koffi Olomide abimana bango soko yo moi si soko comme na matoy en plus oyebi ke no ayamba sindi ayawana comme chanteuse et loba comme moi na mobile yo kasi abando ye bango lelo kala e ba ayebango lelo ayebango depuis kala peut-être à supporter et à kokite à supporter kokita ko forcer nature te bandeko to michaka na place à bato mususu vous comprendre pona bolingo alia
azaki aimé par Koffi Olomide boyoki e bakutana kala na 90 Koffi eramonia kraka alia combien de fois otomona Koffi ayemba alia na banzembo seka kraka kaye soko mo mobala komitisa niveau ko yembela ko banzembo seka linga kaye amour vrai oui alinga kaye amour vrai Cindy ne toza bo combien de fois Cindy et Koffi Olomide ayembi Cindy combien de fois botangela ata 5 nzembo ata 3 nzembo ka o Koffi Olomide bande ti suka ayembi Cindy non ayembi ete est-ce que l'équipe déjà la télévision va officialiser bolingo na bango na noté quand même bandeko tozala kaka na côté morote non tozala kaka na côté morote totala pe par ya mutu mususu o azotinda mwana a manquer respect boyena boy aotinda mwana manquer papa na respect OK wana tobo yango te aliende mutu azotinda mwana manquer respect na ete mwana aza déjà grande fille mwana aza déjà Didiston mwana aza déjà grande fille eza éducation o bango mibale Koffi na mwana bango bapesi parce que toko condamner ka maman de mutatindi et bon papa ceux qui a ko assurer éducation à mwana na été pour éducation bandar déjà dès les bas âges eza tous les deux côtés papa pe maman so ko moni que non mwana o ba impoli pour didi wana mwana que non azara pe moins impoli mwana wana ce qui papa déjà moi déjà que mwana aza impoli o ko redresser pour te dire que non ce qui mwana bébé condamnera maman mwana bébé ça maman de maman muta bébé si mwana l'éducation ou pas maman non to condamnaka 100% te to za la pe bato bino boza basi lokolanga to lobela pe likambo yo boza basi ce qui muta komi tina niveau a divorcer bino boyebi basi to melaka mais soko muta komi na suka je suis à la fin yo mona bato mususu akufi tellement à supporter bela Koffi na choc abeli maladie ya motema komi kovimbe po nini akokite mais ya koki na a tali que non akokate asa libre ça la vie na ye ya mabende tozo mona mwana linga banda guerre na papa na bango mwana linga banda guerre na papa na bango wana nde mabe alors ndenge na moninga mo a poster papa na bango que non merci pour les services. On appelle ça sujet mon soir. Merci pour les services bon débarras. Qu'est-ce qui prouve que Alobi n'a papa n'a bango Koffi Olomide? OK? C'est bien mon ça illusion nango parce que et ça sujet ils ont circulé. Alors qu'est-ce qui prouve que Alobi n'a papa n'a Koffi Olomide? Qu'est-ce qui prouve? OK? Donc biso ba congolais to lingaka ko juger mais quelque part to ça la illusion non parce que ça actualité. En tout cas tous à la batte. Tozonga mutoza la bato ali apesa na famille azape na famille na ye abala ki officiellement famille ba yebi ata bandimi divorce c'est bien bon Koffi Olomide o eloko azosa mama toza na mitema bandeko nanga basi toza bato mitema eza ya kopalte ça fait mal omoni ata bokabwani na mobali surtout mobali papa bana no bala yo omoni na mutu musu esala ka pasa to sali semblant ato sali semblant et au sala pasi muto bokabwani omoni kana mutu mususu mama esa pasi bobi eloko ali ayoka na miniso boyebi Koffi Olomide aza star aza mobali eni mwasi wa kopusa pembeni na Koffi Olomide soka lobika alingi mwasi wa boya te mais mwasi biso basi tozaka mibali baya BBM Bibiche Mbombo officiel toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.